Je pense que tu connais Bibi Kapinga. Ouais, Nayoka Komboni. Tu connais Gloria Olangi? Très bien. Karine Mokonzi. Sarah. Oyebi Karine Mokonzi. Naibi était? Oyebi Neneya. Naibi. Oyebi Yvette Kalombo. Naibi. Tu connais tout ce monde-là. Comment Karine Mokonzi Yoyebi était naïebi ke yolo balu kutate. Sur ce plateau, nous avons eu à parler de la situation à Karine Mokonzi. Qu'est-ce qui fait que Yoyebi Babatunyon son yé au nié que donc Yoyebi était? Oyebi Gloria, papa ya Sariana. Moi no akufa wana. Ara poto. OK. Ara poto. Ah, papa ya pauvre mona nae azana poto. Nga sola nae. Ozo nanga mona yo ozo mona pete que Tigre lelo pe a regretter ka départ à Karine Mokonzi. Ndenge mona Gloria, azana eloko ta ovanda abando keka monter ma place azake Sarah salanga boy Sarah bomelanga libala. Mais yeba bomela 3 fois mabala latisa sida. Ebinga sola na capage. Nga na sola na capage. Très bien. Nga mom na lukai na téléphone. Nga imoko. Na ebisi oui ma sœur, on est des sœurs. Peu importe ya maramto sala na réseaux sociaux, on a des enfants. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Yo pe do luka kimia? Oui. Ah, nakamwe. Luka capage tout na et puis c'est Gloria ngam na lukai tout na aloba ki yango yoka kite. Ngam na luka Gloria tanga boti. Ngam na komela e. Na ebisi on oublie le passé. Ate ezala dire mais tout ça chemin mususu. On a les enfants. Ngam na komela capage. Est-ce que kitisi ki Sarah? Et kitisi ngate? Est-ce que te na komela capage ya na ngode une émission que hey Sarah wana kuta komelinga. Comme Gloria lo babiso tout au monde. Biso tout au monde ne ba c'est comme on a et bemba Sariana. Tout le monde a vu ça. Et mon toi za maman a OCP na ngote. Donc ba kombo na bango tinza mbozo molimo nanga na otanga te. Ezali belé. Ezali rattrapaka. Il rattrapaka. Okokuta na belle famille moko mobala lingio makasi ma belle famille babi été. Babandi zongisa ba film internet. Tala kutu. La plupart ezala romona mobali bavanda bolingo ka yena mwasi na mais famille mobali balinga mwasi te. Entre même nga pe nazo clasher Gloria. Nga nazo clasher Gloria. Na ebi maman nete, na simba maman nete, famille nete, nazala vanda ka na concept na o ba fingelela ka mama Emily, tatouage, makambe belebele, vous comprenez? Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote bandeko balandi ya le code de bonne conduite bino ba ebolingaka émission oyo mosala e bengi biso lisusu ngai t'a dit ngalapa lelo na ye ko kundola lisusu encore une fois ba vérité o ezoko sala pasi na motema ba vérité oyo ezoko zokisa bandeko ebele ba famille ebele batu ebele aujourd'hui tout le monde en parle ba regret et là ti batu ebele na banda ko bisika nyonso donc ezwame bino na koyambela bino lelo Sarah Tola obino boyebi aleka awa l'influenceuse maman Wikipédia j'ai l'habitude de bengaye tokoluka moyen to solo na ye na makambo oyo moi personnellement ça m'arrange pas. Hier j'ai vu Sarah Tola faire 2 émissions avec Gloria Olangi bo utaki pe kolanda awa et uti pe koleka kaka na chaîne oyo ngai pe na Sarah to yambi Gloria Olangi maintenant tozo linga to analyser tout autour ya ba makambo nyonso tout autour ya ba biloko nyonso et pourquoi kaka ezoyela kaka bandeko na biso ya ba chroniqueuse pourquoi kaka bandeko na biso ya ba YouTube et surtout ezo keneka na ngambo moko boye avec Sarah Tola lelo tokoluka moyeto sola toko bena babiloko na nyonso noir sur blanc une façon ya kosola na bino po mabeza eza likamo photo sala na émission mais pour nous éviter ka ba
Maman moyen à évoquer ce sujet en égalité. Derrière la caméra, bon des livres, tu es là. Merci beaucoup na papa Diego parce que yo au permettre à moi si na yo to sala ne ba émission. S'occuper au boy peut-être maman a koleka awate. Soko sunga biso bon des livres au fond là vraiment caméra pour que les gens comprennent que je suis déjà avec Sarah Tola. Tozana na plateau awate lu kwa moto PC maloba na ndenga bonzambe. Bon des livres azo fungo la caméra bongo na mona maman Bijou Nketani depuis quelque part maman Bijou avec toute la famille Nketani nzambe pambola bino maman Deborah Lubanda kilo ba mère Calgary c'est-à-dire papa Noé hein au bongana maman Zozo papa Noé bongana maman Zozo mère ba triplé boende to fungo la malembe poto luka meto pesa la tola maloba moto na succès mbote tadi makambo yo bio bombi wana lobango nani te na plateau nyonso ka donc importante oyebi na éthique et déontologie ya musala oyo ezala ya ezana biloko mususu okoloba na caméra te même si tu connais o annoncer au flasher poani te na flasher pona yebisa batu ke so mafuta e matina obimisa mais pour sauver une personne. L'ingratitude est condamnable. T'as dit bakati suki? Ça. Bakata suki déjà depuis samedi ou vendredi comme ça ouais. Bache bakwente. Bon mungana mo linga kovo. Ngomo linga na kovo. Te okomo linga kovo te par rapport à ndengo zana libandi. Mais depuis qu'elle a ligne à Kovo, c'est même photo profil il y a WhatsApp nacha nini wana ba benga mwindo wana c'était constate libandi quand libandi yo est-ce que c'est important ça est-ce que c'est important vraiment tout le makambo il y a hey ta moni ko kati suki ba coiffer mais apparemment ba point exact te ba ko ngamo mona linga boy te olinga boy te tadi ya mwana ba kokolio gilet mais sko libandi ndeza yango ezo mona na te libandi no banda a te nzamende muto asali boy tadi bongo na libandi no balika te Sarah pardon makambo ya libalo na yete déjà to tikati. Ça viendra avec le temps, non? Mais au colis, t'as dit. Ne vous dérangez pas. Bimi. Même si on a TV, on a été, on a dit à Botima, des fois, il y a Pembe. T'as dit à Bimi, Bandi. Sarah. Moi, on a été. Mais ko bima mande fois Pembe na libandi. Les synonymes pe ya gozala, ya gozwa moi sina banate. Voilà. Donc on se marie lorsqu'on se sent prêt. Et lorsqu'on a une personne qui a cocu quoi accompagner durant durant toute la vie, jamais je serai comme ça. Moi je suis je suis un enfant de Dieu. Sarah, ça c'est ma vie privée. Tout pour nous la biloko pardon. Parlons de choses importantes. Parlons de choses importantes. Oh yo batu belé bazo la Sarah na t'a dit lelo ba osolo ba moni voilà. Voilà peu important. On est donc important. On est dans ngo ba fertilité pamba on a moi je tende moi komela ngabina maman Sarah penza. Et mon olobila papa te dit maman libala mais aza mobile ana moi cité ana moi na te. Aloba ka nzamba otinde moi si ozala patiente. Papa te la rachaste. Yebi c'est maman question na eza réponse te. Réponse exacte à la question. Et puis, comment tu peux poser une question comme ça? Non, mais c'est pas sérieux. Donc, voilà. Sarah, Naza a besoin de l'eau. Non, mais pour comprendre. T'as dit, oui, question les abonnés. Sarah, c'est là, non. Sarah, tout bande d'émission, Sarah. Casse lobby boy. À lobby, ce qu'on a chaste. Yo, mini réponse exacte. Exact. Et bon, on répond. Vie privée d'un gars, comment on peut parler de ça comme ça? Pour yo balater au botate, squeeze les que les jeunes garçons boy, mon bala bien boy, à balater à botate, c'est qu'à la chaste. Tobetaka. Sarah, pardon. Pardon. Bon des livres, Katana, pardon. Sarah, ce ne sont pas des choses à parler ici. Oh, Sarah. Yo, quand tu es comme il tourne hier à Palanga. Té, batuna kayoté.
Tala, botunaka été. Mais c'est quoi exactement? Pourquoi ma vie privée, ça va vous intéresser en quoi? Non. Ah, live c'est maman. J'en profite pour dire un grand merci à maman. Maman Nathalie, Nana Bissibou, Moussibou, maman Nathalie, Nana Moussibou et puis le président bébé. Merci pour notre sage conseil Nabino. Merci pour la confiance vous offrez ça biso. Ça va tout ça l'émission. Tu as déjà 5 minutes. Yoka sous bablo so yo mona neti o banaliser. Batumsu bazakende mo bale alinga kota na vie moi si akomo yeba mangana nani te na vie nanga akota te naza besoin muto akota na vie nanga te vraiment na vie nanga yaya mama na vie nanga akota te nana besoin muto akota na vie nanga ete donc tu sais Sarah tu sais naza na batu te copte na boya na boy Sarah tu sais naza na ba mama lokola Maman Bijoun Ketani, ce sont des mamans où on a connu que ça sonnette, maman Zozo, maman Déborah, papa Noé. Oh, moni batu ngana za la kadona bango. Ba batu mobo conduite na bango est tellement malam et pembe nanga pe ba olinga sonnette. Et moi je ne ferai jamais quelque chose pour plaire aussi aux gens. Et alobi nanga pinza bi nanga maman Sarah ba nanga na ba question bongo. Na zo komisa message ta. Pour nous okatanga message ngana okomisa ba yo benga ngake. Sarah to la mutu mo we na sola kina bibo we na ochabi na contact. Nga boya kate. Wane za la kapona musala. Batu nyonso nga na benga kayo pona bango c'est pour le business, c'est pour le travail. À part ça, o benga nga pe que non Sarah maman mo bengi nga le ba sepelaka na yo o sala ba émission ba jar boy. Kasi nga pe ba pesi nga message zo boya. Kasi ya musala. Ke yango ya musala kasi. Te wana ya musala te. Alobi boy. Nga wana abanenga no na dibi. Banengo émission toujours ça la pardon bonne question au maloba au message fois comme c'est la tadi alobi ayo kaningo lobaka ndenga na lobaka na o selo ya mona ngolo ka critique mais quoi tout ninga est-ce que solo tadi na moi cité aboti na tenga bité abi ambali kitoko bo abali ta boti tenga bi wi abali na ta boti te abi mais chaque fois na mona lobaka ke nzamba otindela et moi si c'est que papa tadi nda azawana zalaka chaste. Est-ce que moi si à bongo bagozo aye pena? Moi sur moi il y a sa vierge. Hein? Il y a sa vierge. Pardon. Moi épargnez-moi des choses comme ça. Moi si oh ayebi makambuté. Épargnez-moi. Sarah azala bongo te. Ngaité. Maman babo yo makasi. Ngaité azala bongo azala. Ici ozoboya moi sinon moni était na la photo. Ici je viens pas faire déjà pour na respect ya ba maman na respecta mingi c'est pas important. Et ta photo te. Et gobe ça donc qui merde na era musala. Je mélange pas mon travail et autre chose. Là je fais mon travail. Donc là sur la on a privé. Même na privé gobe te langa ngote. Ah tika ko décevoir et pas. Même na privé gobe te langa ngote. C'est que tami kuna lo balanga ka nyonso apa lobi nanga to na chasse tinga bina ebité aza grand frère nanga na to sola masola ba e ba chasse teme na rumeko tu na pas binanga ah ngana nanga vierge. Merci. Ngapena na zo bazé belé maman bazé belé surtout côté théâtre bazo telengana bo mona ba garçon ya YouTube on a te ba tchaka ba poudre la fibre habite bazé belé habite tu es un homme à moni maturité moni et puis après à kinzamba otali seigneur. La maturité que je c'est pour la femme de ma vie. Je sais comment est-ce qu'elle viendra. Non, je crois pas. T'as dit de sous-estimer fio kapoye nzela nanga. Kapoye yo ba vérité. Te na sous-estimer te poye nzela na yo mais aye na c'est pas le bon moment. Papa oye oh. Na moment favorable papa oye oh. Kolongoranga soni tango kolele kotaki aye papa oye te yete yesu ko yena moment favorable te aye na moment pas tout nyonso ko beta te Sarah et comme non Sarah non pas jusque là et comme sous soutien mais comment dis-moi comment beaucoup Martin à niveau n'en
na ngai ye ngai te ye ya bandele ko ela la suba ka batani te tani asepeli tina moi j'habite pas les quartiers tu n'habites pas pas les quartiers là les quartiers des non moi je viens ici pour faire mon travail je sais kasi c'est que ça chaste mon travail c'est que je fais naza na ba mérite nango naza na o nzambe do atindaka naza na bato nzambe si apesanga alobi pe aipsika voilà ça tozonga awa na sujet omoni bato wana bakoya ko distraire biso pour rien à la fin tu sais que mungai même na téléphone eza na bande ko belé babenga biso ana ba question moi déjà lorsque ozunga 2-3 minutes na téléphone namoni to solo makambo oyo et zo consulter na kati. Pourquoi il y a certaines personnes qui appellent RIE azana pause na ya mosala jour o ya congé. C'est que jour na ya congé peut-être ekoki kozala jour na yo ya mosala. Donc akolinga a épuisé temps na ye wana pa luka a profiter avec toi et de parler machin truc par rapport à la disponibilité na ye. Et moi comme ça marche pas. Moi, quand je viens ici, c'est pour faire mon travail. Je ne viens pas ici pour chercher le femme. Je ne viens pas ici pour chercher Banini. Je viens ici chercher mon argent. Et Nayaka Koluka Mbongo saleté. L'argent noirté. Oh, il y a ma boucle dans ma kilate. Voilà pourquoi Napona loko la maman Zozo, papa Noé, maman Déborah. Et puis Napona, maman Bijoun Ketani. Ça suffit comme ça. Je prie à la borne. Voilà, biso tozali bakoko ya Vernon, voilà. Bana ya papa Bondo, c'est nous là. Voilà pourquoi voilà pourquoi aujourd'hui papa Roy Jacques Bondo. Voilà, voilà pourquoi nous aujourd'hui voilà pourquoi aujourd'hui ce place moi na l'église la borne Azali. Ce qui a au talier na attitude, vous allez comprendre que non, celui-ci vient entre le bon mais à outi na makolo ya papa Vernon. Même là où moi je prie na Salongo et pas ya papa Jacques Landou. Hein? Donc na extension il y a la borne oh na arche. Quand vous arrivez, vous allez sentir que non, bah oh yo baza vrai bana ya la borne. C'est là où moi je prie. Et mon grand maître à la kisi biso limemia à te biso limemia et c'est partout que ngano les cadons ça sera comme ça. Abi penatu na yon école. Non, ça c'est pas important. Mais exactement et ça problème ni. Tani na mona tito ba démission. Oh et comme vous kalate a autour na CV nanga. Maman Naboui. Te abi CV amoureuse kaka. Naza nango. Yoka ah. Naza na CV nanga c'est normal. Alobi nanga OK soit suka to ba émission pardon na bi ke bosiliki. Que soit suka alobi nanga. Alobi soko za chasteté. Poye azo envisager bobota bana misato kaka. Bobota ka bala misato. Abelo mon réseau mi déranger. Papa t'a dit penza na ba qualité penza ya mibali o ba chaka basi à l'aise mais nazo mituna soki za kaza chaste tazala na parcours moko ti héros aboti na nte est-ce que moi ça yebisa que papa e na kangami Voilà toute une question. Tout ban d'émission. Yebisa mutunayo. Et peut bien continuer il y a la na chaîne est belé. Attends on me abonné. Attends la ngate. Assez des abonnés. Tani me ngana abonné. Même ceux qui ayaka otala kuna la chaîne yo fatala kapona nga. Ayati. Maman Longwa. Ouais, de Longwa. Donc c'est qu'elle a bloqué. T'es moko a mis bloqué. Sinon elle va souffrir pour rien. Ça va illusion hein. Donc t'as dit balakata ngoche moi ça va. Atunga pe ba question ebele penza. A commis au-delà. T'es na commis au-delà. T'as dit na mone la cahier aza mobile moko aza duna mbetu. Sarah, est-ce que tu as une émission? Pardon. La lire vont les choses, soit au 4e émission, oh Sarah.
tout ça là. Si Kongala Sali, papa Langai. Moi, si Wanangate, voilà, Sarah, on a besoin de compléter que le monde a comme d'autres. Ah, ok. Sarah, vous êtes une influenceuse. Ah, ok, merci Aya pour me rappeler. Le monde parle aussi de Sarah Tola. Hein? Parmi les grands, Bachepe Kombo Sarah. Merci. Ah, ma ce qui fait de Sarah Tola au Yaza Lelo, les alliés fertilité, c'est plutôt votre travail. Ouais. Je pense que tu connais Bibi Kapinga. Ouais, Nayoka Kombone. Tu connais Gloria Olangi? Très bien. Karine Mokonzi. Sarah. Oyebi Karine Mokonzi. Naibi était? Oyebi Nenea. Naibi. Oyebi Yvette Kalombo. Naibi. Tu connais tout ce monde-là. Comment Karine Mokonzi Yoyebi était naïebi ke yolo balu kutate. Sur ce plateau, nous avons eu à parler de la situation à Karine Mokonzi. Qu'est-ce qui fait que Yoyebi Babatunion son naïe au nié que donc Yoyebi était? Naïb saka ozamba kombo msusi na kufa na holobara na mnona ngate parce que yana batu msusi na mona lora toyeba na te na vie. Il y a des certaines personnes, il faut considérer bango po oza monter à mabete. Pour eux, n'a pas mutuanate, peu importe, il y a une place beaucoup là, ça serait mieux de considérer le roi mutu oboye banana noté na vie pour eux à monter à ma bête en verre. Voilà pourquoi on a été. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui vont suivre cette émission, ça ne sera pas quelque chose du genre Bamoni, Sarah, moi, Lolendo, Lokuta par rapport à Kobo Yanae? Non, voilà pourquoi on a l'obit. Il y a des gens qui ont été parce que na tchabango le roi bateau toye banate na vie. Voilà. Aujourd'hui, quand tu vois. Réponse est là qu'ici, Sarah ne veut pas parler de la personne. Batu ba comprendre. Parce que batu ba yebi ke na yebi, batu ba yebi. Menga, tellement na loba ke batu mususu na kosalaka lokola na yeba bango te na vie. Donc ba kombo na bango tinza mbozo molimo nanga na otanga te. Il faut respecter quand même le principe nanga wana yoza libre ya otanga ba kombo ba tunyo stolingi mais de mon côté faut monake eza mutonga na yebiti. Mais au moins ta relation avec bande kono nyonso on atangi kombo. Ezalaka nini Sarah? Baza ba collègue de service. Un collègue de service. Aujourd'hui, ça te fait plaisir lorsque on t'amène Yvette Kalombo et puis on clash sur Yvette, sur sa vie et même sur la réalité à Mokili ou Ezoko Melaye. Ça te fait plaisir? Bon, Internet, hein, Internet est parce que Yvette a Moutaliboso a la clashé na médiaté. Je crois que c'est tout le monde qui a battu tangi. Nous sommes victime il y a un clash à Internet. Donc Internet c'est comment le roi normal. Tu normalises buzo bana mabewana. OK. Pour na ba view. Là il faut le dire. Est-ce que ça n'a pas préjudice moko boyete lobby surtout pour vous les femmes? Ezali belé. Ezali rattrapaka. Il rattrapaka. Okokuta na belle famille moko mobala lingio makasi ma belle famille babi été babandi ozongisa ba film internet tala kutu la plupart ezala romona mobali bavanda bolingo ka yena mwasi na mais famille mobali balinga mwasi te. OK. Tokuta na ba problème wana pe mingi mususu po mona mobali lingi mwasi mais famille telemeli ye okobala été. OK. Et ça la mara pe mingi et mususu pe on suspecte comme un problème à venir, on a des relations partout, tout le monde fingaka, oyo sala ke oye barate oyo le kota okotombe amoureux à cousin nae, ba yo découvrir que yo ne muto fingaka, o finga nzoka mabo kilo sans le savoir, donc c'est compliqué na ba histoire oyo ba retomber nango ezarapena mabetadi. Voilà. Mais aujourd'hui quand tu vois celle qui était l'américaine hier, perdue au Congo, Lelo a changé à Komanani Kim Yong. Gloria Olangi avec Tigre.
Hier, vous avez fait 2 émissions avec Gloria. Aujourd'hui, on a une émission avec Gloria. On a anticipé déjà. Le coup, moi, c'est Mayele, moi, c'est Yabouania, Saratola. Toi, tu te dis quoi? Ozo Sala analyse Nini sur cette affaire. Bon, là, quand l'émission, on a la vengeance, et puis c'est vrai que vengeance est en akati de tous les deux côtés. Côté moi, c'est côté Gloria, côté Pendekwana Mususu. Ils ont la vengeance. Il y a un moment dans le baratin où ça la mutumabe supporter pe mukolo mutu ana comme la force ya ozongi c'est là au sala qui. Ils ont la vengeance. Parce que ce qui est l'autre monde Gloria na tigre karma a vengé Sarah. A venger mutu mususte, a venger mutu oh pas sala e biloko ana na ba ex naï. Donc eza vengeance. Donc baza o se venger. Nga siko na place wana na mona place na koko tate, to koko ta kopesa conseil ko boma moto tadi. Mais makambe comme mabe parce que ba ofinga côté moko bazo batela donc net injustice quoi. Alors bakena okande ba okena. Mais ozo nanga munayo ozo mona pété que tigre le lopé a regretté qu'à départ à Karine Mokonzi. Je sais pas, je sais pas. Déjà non, awa yokota kuma mutu tenga na otanga nanga. Non, mais je sais pas ce qu'a regretté, je sais pas parce que je suis pas ami à Tigre, na solana été, na mona eka na ba média, ndenge ba ya na média donc voilà. Koyeba ki a regretté kae na nzambete ta dit pona yeba keningi ndeko anaza a regretté to asali acte mo ya regret non na mona acte ya regretté parce que mutu so asali azana regret abungisa ke loro mo boye e bana na ba acte mais ba acte o ya posara il exaka ke mobalo alingaka mwasi wana te acte à regret y a pas. Mais à ce que je sais, un homme responsable et mature, lorsque au Kabwanina, moi aussi, ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu, tout un chacun à qui n'a pas la vie va continuer. Mais parler encore à mal de cette dernière communauté qui est allée le cola mémoire mokobo côté kunana donc longwate ezaka te mais ça va compte à rendre t'as dit et longwande nini et longwate moni ba limite ce que c'est les qui na vie et comme on pas si même par 2 heures sur place OK et sengaka ekenenge ekendewana yepa yoka o ya yoka ki et après peut-être mité manabango erokita mais o ezo salama ezana no vengeance donc neto compagnie o wana salaki toujours comprendre pe Gloria place Gloria mona ka bimisia suki to robenga e mama e chanasi mais na bakisaka ka na émission toto sala duplex auto sali auto zoa concerne biso Gloria Olangi na téléphone il se disait que Gloria s'est séparée avec son homme papa Mouananaye voilà pourquoi Aloki Moye azwa tigre pour que a consolé juste pour un temps parce que elle ne sait plus par où partir, par où commencer. Quelque part, aux hommes on a dit que bozo continuer kaka kocha makambu bozo continuer kaka kopelisa ba moto bozo continuer kaka kochuba mbeli na kati ya eloko o déjà donc ici et kauki bozo on a dit que entre autres pe bino moko bozo mi kotsa kaka na kati ya makambu wana sara. Ouais, mais t'as dit to pelisa moto te. Gloria aibi mamba osala et puis koloba ke Gloria boyani na papa mwana ye po aya kolingana na tigre oyebi Gloria papa ya Sariana mwana akufa wana ara poto OK ara poto papa ya pauvre mwana na ye azana poto nga sola na ye o nyonso to yoka awa nga sola na ye OK na poto bako zongana bango epi alinga Gloria mingi bako zongana différence na Gloria na bino misusu ezala ke Gloria balingaka ye ba misusu nde balingaka mibali différence ngwana te continuer ozo comprendre bako zongana pe nde pe na ebeli Gloria ce que ça que il faut
papa moi na yeba kabona lingambali mususu Gloria no aza marié te aza wana mibali nyonso tu bako komela e Gloria na sepeli na yo bako proposer parce que célibataire oui ababotisa ye mwana maza célibataire. Je ne pense pas que il faut qu'aller kaka patika. Gloria pas azobate. Tout le monde m'a mutigra ça la c'est ba vidéo et boina boy tout le monde mona nyoso. Donc moi je trouve que Gloria salaka o ba salae parce que ce to landi ma propos à Gloria lobaki ba salae yango 3 fois na ba ex na nyoso. Ya suka kuba kenda ti ko sa ex wana ke Gloria kana sida. Donc ozomona Gloria e pa salaka même campagne o ba sala pona ye. Donc na ebité na place wana to condamner batu to condamner mutute mais ya mabeza ke to tika kozwa parti pris ya mutu moko. Gloria za ko expliquer bien et puis makam Gloria lo ba biso tout mona. Biso tout mona ne ba c'est comme na e bemba mosariana. Tout le monde a vu ça. Et mutu aza mama au CP nango te. Sko borozela nini ya meilleur au Gloria ko pesa pandeko wana mwasi. So eza NT. Pour pardon kiti sara mukyoebi okozala nana kanda na ya finga mwana nga mais ka motema no moko conscience ne bando ebiso o masenga pe pardon conscience ayo souffler na litoi afinga mwana nga bona boy oh masenga pardon on comprend pardon ba senga na te mabele kapé tellement trop même nga pe na zo clasher Gloria nga na zo clasher Gloria na ebi maman nete na simba maman nete famille nete na zala vanda ka na concept na e o ba fingelela ka e mama Emily tatouage makambebele bele zo comprendre mais pourquoi nga na le to kozwa courage à obenga na boy parce qu'on n'a pas dépassé des limites na ça que l'autre fois pour na Yvette Kalombo to tikala ki ka juste sur le plan professionnel to c'est concurrence na biso loyal ya ba clash ndenge mona Gloria azane loko ta vanda abando ke kamote ma place azake sara salanga boy sara bomelanga libala mais yeba bomela 3 fois mama bala latisa sida on se comprendre ça inoubliable donc ça pas si pour ba réparer mais pour peut-être ba enwane kita et senga ba pardon et les canasé mais le cas ba senga ni non ba pardon te Gloria o a repé sakati na ezaka en même de koana Tam so bombi manzaka osa la hypocrisie. Mais so le loi le batele ma répondre et toi clasher aoyaka na haine. Bango tout ba nango. Donc c'est compliqué. Est-ce que c'est pas est-ce que ma sœur Gloria azo mon danger te que lobby c'est une femme aussi bien que naïbi que Gloria n'a pas ba sale jeu, excusez-moi le terme, ya kozala azu au mobali o azu mobali o ya sangisi o ya kebo je sais que même sa vie privée penan de kwana mwasi alingaka te pena donc yebana Gloria po yeba ke Gloria obimana mobali o zalaka moi passe côté kuna pena cha moi discipline mais ozomona pété que ça déjà lorsqu'azo luka ko s'attacher na tigre ça peut moyen moko non yes papa on est tous aboy Albima salité parce que alobaki en clair à César ce qui est à César. A sala o basala et bima salité pour ne botan de quoi na banda ko sala ngo pa na e bobenga ngo salité pourquoi tous araba réaliste c'est-à-dire a sala ka o basala e bobenga e aloko ngane lelo bandeko o ba warrior ba imilenga ba finginga est-ce que ngai faut choquenga est-ce que ngai fona mi boma nzote ba finginga ite ngape na sala yango et pas leader na bango ezaka retour bazongi city et alors à César ce qui est à César neti ngana na compréhension facile à comprendre que basali maranga sala leader na bango ici non mais mutumso mona ngo grave ah te il fallait pas nenge nini yo choka baninga pe ba choquer yangwana est-ce que aux mon até que aujourd'hui lobby après lobby makambo oyo nyonso et ya ko créer ba guerre oyo nakoloba ke oyo koki ko sila na te entre vous les femmes saratola te merci la te
Les aboué baguerre et bimana ba réseaux sociaux ici la té. Bref on est tant Gloria langue tant makama mibali ne ba ex na yo wana. Eza ba masula ba 6 ans 7 ans passé. Azong son ndeni. Soto zipe vidéo ya mwana Gloria wa uteko kufa eza maman ya ba 3 ans 2 ans passé. Ezong ndeni. C'est que ici la té. Voilà. Sarah, je ne vais pas te prendre beaucoup de temps parce que tout le monde. Aujourd'hui, s'il faut que Batouba bénéficier de sa geste, de savoir être et faire, bakoki ko retenir par rapport à passage ya mokolo alelo parce que les histoires ezo leke belé des fois monoko ezo sanga kilo pour faire les analyses sur ça. Batouba comprendre nin saratola. En fait, c'est-à-dire au moins net un sujet à il y a des connexions Gloria. Azana likolo salela na okanda. To pesa etan. OK. Quand des hommes mataye pour nanini. Pour ezana bateau ba sala be mission ba finga ye. Yesu kwa azomona azana raison na yena maboko ezo sala kasilika mais bateau ba mona ngote ba finge ka ba condamné. Yango azo agir bon. Oh bateau ba pelisa moto eza Gloria te. Batu ba pelisa moto eza ba journaliste oyo bazolinga ko condamner Gloria ba komisa mutu moko innocent te or bango tu baza mabe ya lobaka na Gloria Gloria pa lobaka na ye bozwa bango sikomi bale po bosa analyse mama yo po loba na muninga mabe yango ye pa zongisa ki donc yo loba mabe ya loba mabe bokomi ba mama bozana mibali na bino bo garder ka ba bande so makasa osenga na ba pardon ezalate bosa nini bo garder ba bande yo tchana se limbisa yo pe tchana se soki ba boyi na bango mais au moins ba garder ta ba bande mais ya mabeza ke koya ozofinga moninga jalouse ata yo moko ya muta sala muninga maba shoka muninga lelisa muninga tobola e ba pota na mukonga chuba e ba mbeli muta perda na ba bolingo na yo sakana e ba bomelo kopa bolingo ya mobale ya pasie muta perda ba bolingo na ye a perda mwana batu baseka aleka pamba boye bobandi suko finga e non so réellement bolinga mutu na bino bo reconnaître ka sali mabe fo bo sengele ba pardon. OK. Ngala na copine nanga ya na e a violaki abenga nga ye moko abinanga Sarah na oye biso tala dossier ezabo benga ya nanga yebisa ye babengi ba pesio déjà histoire beaucoup exposé na réseaux sociaux soki à reconnaître moi na wana kozwa en charge te tala no muto a exposé de connaît propre Monique makamba sali et abomination Abisara, moi na wana azo mérité onde konanga linga salate a détourner justice. Que moi na na kosele makam or eza vrai. Nga na ba preuve nga. Sikoyo batala kende ko ayena ba preuve na justice pour contrer ndeko na a contrer ndeko na e. Mwende famille benga ngandoki. Tamie na peso ango. Yo tindela ka ba preuve wana amona yango na misu. Ausani bango ebiso ki otika ngona justice. Tout ça pourquoi? À reconnaître, c'est mon frère, Nalinga Kae, mais à Sali Mabe. Ako pelisa moto na katite. Que ye l'occasion de konanga. Po yana ba famille musuba bongo ba ebi kende kona banga Sali Mabe mais ba pelisa moto ba ofinga moto aza victime. Ya luka ki façon ya koboma moto wana kende kona zwa charge. Basala eza ba stratégie moto alingi même ndeko wana moi so olingi ndeko wana olinga po ya ba clan ndeto aboto wana ba clan ya na batu balinga ndeko wana na batu balinga Gloria na bino batu bolinga ndeko wana na bino batu bolinga Gloria surtout batandeko wana botika koya kofinga Gloria aza victime na ye autambo na raisonner na maboko so ibozaki bato malamu pe abolinga ndeko wana bonga bo bandosenga ne Gloria ba pardon Gloria ya solo mwana biso sala o mabe ya solo ndeko na biso sala o mabe finga kayo asekaka ebemba mwana na yo ezalaka le passé lelo bokomi ba mama luka place na motema limbisa olio sala ba émission ya Nbo eza bien te bosi boboti bozana bana limbisa comme ça tango Gloria kokita parce que oyebi mutu so basengi yo pardon bongo ekitisaka au kita tango kita après un an
Attends, après combien d'années? Il suffit à ta texto et pardon. Et soulageaka. Olinga solana capage. Nga na solana capage. Très bien. Nga mom na lukai na téléphone. Nga imoko. Na bisi oui ma sœur, on est des sœurs. Peu importe, il y a Maramto Sala dans les réseaux sociaux, on a des enfants, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Il peut de Luka Kimia? Oui. Ah, Nakamou. Luka Kapache, tout na et puis c'est Gloria ngam na Luka et tout na aloba ki yango yoka kite. Ngam na Luka Gloria tanga boti. Ngam na komela e. Na bisi on oublie le passé. Ate ezala dire mais tout ça chemin moussous. On a les enfants. Ngam na komela Kapache. Est-ce que kitisi ki Sarah? Et kitisi ngate? Est-ce que dès na komela Kapache ya na ngoda une émission que hey Sarah wana kuta komelinga asala ngote? Yo yebi bato nyonso tu bota biso ba yebi po ngana lobi so na loba ete c'est bonga boyeba. Quand tu reconnais que soka muntu na vie zana courage ya okoma andi mayo ou pas tika mikumba loba. Alors voilà entre les deux sœurs wana bana problème moko ils ont vengeance et à l'heure où vont les choses c'est-à-dire et comme apna moko akufi muninga oseka. Mais parce que na comment mon ango pe grave et comme kaka ba flèche nyonso ezo kitaka ka donc pas Karine. Je vois aussi il y a Yvette encore qui s'attaque de l'autre côté. Donc apparemment elle a la charge il y a makambo ebele. Kibonga et bomaka. Des fois dans la vie il faut se décharger. Ngana loba ngona linga obakisa banguna na vite. OK. Oh na bunda na bangwana déjà koki. Ko bakisa banguna mo inutile te ya pambara boye. Ozwela ngombongo te nini te obakisi no ka banguna batebele bakoma ko inote. Zalande na ba jaloux. Mais keba soko za na banguna ebele ba obomayo parce que comme il faut tambola roza la prudence sinon te ba osala nga mabe. Mais au cerveau na pe olemba ko za la prudent. On se comprend. Ça na ba jaloux mais banguna ko baksa te. Ce qui conscience non et ça là que salara mutu mo mabe pendo choka e mutu ana na raison comme là. Voilà, merci, je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention Sarah Tola. Ah wande na moni tozo luka to sala atterrissage na biso par rapport à émission à Lelo Bandeko Balandi. Je pense que des fois ça fait trop mal, et puis moi je me pose des questions. Vous qui soutenez les gens, vous soutenez Kanine, Batou ou bien ses idées? Et puis comme on a maman Moboué, papa Mokoboué, moi je fais ceci pour cette personne là, mais pendant que Moutouana continue à foncer et battre, ça fait pas quelque chose de bien. J'en profite pour dire un grand merci Nabino Bayenion sur vos abonnés. Il y a des chaînes. Sarah, un dernier mot justement pour le Kamoy to Kabwana. En tout cas, merci. Férié, mais to komi quand même petit 15h. De l'eau férié to 15h dans mon merci beaucoup Tadi. En tout cas, merci na Bandeko Nyonso Balandi Biso. Pardon, c'est important. OK. Pardon, c'est important. Soko moni au choka muntu. Comment tano ma pekate. OK. Senga pardon à privé. OK. Et au leka. Tikela mutuana minkumba. Et comme à un moment moko mutuana olinga salo mabe parce que tout ça ba humain t'a dit to kuta mwende baloba ngomba na ngombe kutana te. Il y aura un jour to kutana kangana na mutu mo asala nga mabe. Akenda place mo boy ba pese carte mo boy. A pe sa référence à Sarah. Président na benganga mbamo. Sarobi mutu te alobi kutu boye bani boyna boye ngala ebisi ko mutu ana kasi yende mutu asalela kanga nini Sarah na bengani na bureau nanga quoi et rattrapa biso ceux qui pena conscient ko bimano ya enquêter parce que wana tanzambe a justifier ote nzamba tikaka le salaire du péché c'est la mort. Zwa courage komata mama limbisanga na yebi keza paso limbisanga pona débordaka mais na sengi pardon lokwa mwana nzambe
trouver placement na mutema olimbisanga c'est tout bozonga ba master te bozonga pende bozalaka te mais au moins okitisi mikumba na yo ozalaki nango na moto tikala ta libre au moins les jours joana muto wana olinga salo mabe au moins abinda ke ainga salo mabe a jo asalanga faux conscience yé oh masenga ka pardon voilà et bundelao il y a un message à souka. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et demoiselles et messieurs. Maman Nathalie Nana Moussibou. Vraiment na zui engagement et au bois car maman wana parce que elle partage et puis ceux qui ont bien commenté à commenter même na 5 vidéos ya yo azo commenter oui donc merci beaucoup maman ça me va droit au cœur. Un grand merci à maman Bijon Ketani là où réside la confiance de Tadi Ngalapa. Merci beaucoup maman Bijon Ketani yepé à l'andaka émission du début jusqu'à la fin maman Zozo. La Cour suprême, Maman Zozo, merci beaucoup. La femme de papa. Papa Noël Mavakala Nzinga, les 10, tout ça déjà na Congo. Merci à Maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, Lambingazor. Un grand merci na Fifi Ouechi la Star. Un grand merci na Kim Kimora. Un grand merci na Lisette Koulouma, Tata Mosia Banananga. Bino ba union so bozu libaku ya kolanda biso na ba mboko donc zwa bino nzambe azala na bino to sukiawa to kutani bala sima. Allez, merci.